Salut à tous qui me suivent sur 3W Vérité Universelle TV ou à les Big Boss Maître John na émission Nabino tout sauf rien au bolinga kamingi vraiment Laetitia Meta immortel azai moko na plateau te lokola mon mesano lelo na memel bino moko ya bapandi sango o biso toyebi na kombo ya Ken Piana yende tozo betela yende tozo solana e moi ba actualité o eza ko circuler na mboka na biso. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Meta, bonjour Bandego surtout oh bazali baku Yolanda émission. Ken Piana to bandino na bandeli. Ken Piana o umeli na monde ya média. Yo bandaka média na média lelo est-ce que bokese moko eza na kati to eza ka ndenge mo bon biso to bandi média biso to banda pena média na ndenge ba TV wana internet ezo résister vraiment te mais lelo par rapport à évolution technologie ba YouTube payé lelo e komi nango n'importe qui a mutazo pêcher mbisi kuna ezo simbate mai bambisi ezate aye azuka ka micro abandi osala la différence ezali na minute musala ngo koti na kati ya désordre pour tout le monde embrasser musala ngo donc la différence ga yango tout le monde ba embrasser musala ngo Ken Piana étant que mbiaka ya moi makambo oyo okoyebisa siko bandeko o ba eko rejoindre bino okolo bana baoni non pesa bango ka courage ba encouragera toujours mutu na musalo ya poni na pesa bango ka courage eza pe na misusu pe ba yesika ba yebi pe musala ngo makasi koleka bato oyo babandaka pe kala eza na ba oyo bazo bebisa pe donc nga na pesa ka tout le monde bonne chance courage na mutu nyonso donc c'est ça hein? Mais d'après les rumeurs babi Ken Piana oza parmi ba oyo bazo baby sa génération oye sikoyo oye kokuta bino na msala net génération ni parce que lelo bato baye mingi bana ba journaliste te ba bato kumaboke kaka baye bazo sala ba émission yo pa uta na groupe ya théâtre na uta na groupe ya théâtre après na formation nanga ya journalisme ndé siko na komi kasi ngo na lobby bato ya théâtre mingi tellement théâtre zo marché bien te belé ba komi ba chroniqueuse na ba chroniqueur donc c'est ça yo posa parmi des exemples ya bato nga nazoloba donc nazo encourager bino nyonso kaka eza nango mabete mais babi yo zo baby ça c'est parce que yo ozo donc bazo landa exemple na bino bato bakuti ke naza sora fanza réseau non sandeni concert a fallu obeta boy tikana kende bo créer base moro boy babi kende kolo ba base ozo créer base yango pe bano bazo ya babi tika biso to landa lokolo ya po azo créer ba base biso to diembela na sima to ma créer ba base donc yo ozo exemple moko oyo eza ko influencer bat oyo ba elelo concert nini ya fali sina kende salimpiaka po yo okoti na kombo afali fali asala toujours ba plein débordé en plus ngai nazawa na te pona pour mouvoir fali na komisa fali danger bozolo baké na odiembela na sima fali ngana ko diembela peut-être na sima fali mais fali odiembele pa na ngana eloko moko te biso to kuti fali azalaka déjà danger fali aza artiste international soki na diembeli pe artiste international na biso mabeza wapi naza na implice moko te na bakisa na carrière ya fali tandis que nga soki fali atangi kombo na nga lobi asaeli nga éloge fali nde muto omatisa nga peut-être ba niveau mais nga na kozwa na temps ya komatisa niveau ya fali te po fali to kuta ki déjà na baki danger na yo wana nyonso. Merci ming vraiment boyo qui répond à Ken Piana. Ken Piana okendaka Kenya, okendaka Kenya babi général defa o mutu ayambaka yo. Siko le même général defa o ayambaka o, le loto zoyoka ke obaluke général defa o la ki otalisele minduki ezani no juste ba fan no ba olando na minito bazana na posta bayoka. Luka chambre o général defa la lisanga. Luka magasin ou bien boutique nini général defa sombela nga lipa. Luka sala na ba source d'information na yo Luka mai au général de faire sombela nga pona mela pona nini bo pesa ba information bo vérifier te déjà obeti déjà libanda ya koloba makambo zo ba na général de faire beaucoup de respect na ye na ko manquer te azali vie aza papa na ko manquer te oko manquer te lo bani pona général de faire non ezaka ko reprocher vie par rapport ya coupe apesa ki mwana na Karine
Karino lelo batutu bayebi ke soki musalo ezoke na kobeba yenda bebisi. Karino aza parmi bato théâtre ya liboso oyo bayaki okota musala oyo. Donc na sensi wana nga reproche ya vie ya kokasa leloko wana te c'est tout. Par rapport ya agi ya yo, par rapport ya agi ya général de FAO, au moins que okoki ko reprocher na compter. Non, makambo pe asalaki apesa coupe pe pas muta agi na été muta génération na été. Apesa coupe ane pas petit moko muki azofinga ba leader tout ya Congo. Te reprocher par rapport que azo encourager impoli moko bozo encourager ozo pesa ba titre. Pour akolisa ki impolitesse wana place to mekaki un peu ko faire raisonner vers des fois na sens wana mais ke ko finga na ebité soki monini na fingela ki vient na so des fois. Parlons de Blanchard Moussaka oyaza vie na bisuption sto ebie mbiaka na kati ya makam oyaza vie ah obia azanani c'est fait que lo baza vie na biso za papa na biso lo ba na clair za la clair Ken Piana, problème ni yona Blanchard Moussaka ou Azavier na biso. Non, naza problème na été. Yende biloba lo bandeleki. Bon, ngape na condamné pe na mingité a JP zo déranger vraiment akasi. Donc na condamné mingité. Est-ce que bara les jours moro boye yo lelo Ken Piano comme fandi pe au démarrer ba via bato, au démarrer ba papa bato. Mais ngana epi ko linga ba simba yo te. Yo so muta simbi ya yoka une fois, il faut malamment aux en rapidité et bien aux en rapidité aux en ajustement trop direct. Zela na nous zela est-ce que ngana osa l'émission na tanga kombo ya ba papa bato. Non. Ozo obenge déjà le bique non. Mais Moussaka ye wana nde na loba Moussaka asa porte parole ye asala ka musala ya micro. Natangi kombo papa na été natangi kombo ndeko na été. Donc okoti sangana makambo ya ba famille te natangi kombo ya famille na été na olo na zolo belaye. Ozomona te osa nanga émission natiki mandefu nanga ya noir yeso ko tali aotika mandefu boita okata ngo kovo po se koma pembe nuna déjà oh mais mandefu pembe mutu muso roza na EP jeune mandefu pembe bimi ezalaka pona acheter mandefu pembe ya pona acheter biso siko ebimaka nango pe naturel mais ya yesiko eza par rapport à âge soko moni eloko o ezo gêner mutu akomi okata ba gilette air nyonso c'est que ezo gêner c'est ça. Et là, on est gêné, Ken Piana. Vraiment, osa ko accuser Moussaka na nini. Pour continuer toujours koloba na Moussaka mabe pourquoi? Aja Moussaka osa la musique, osa msala na ye et sikazali. Oh Moussaka ndazana aza mukola papa chéri. Oh aza mukolo o aza boy. Mais yazo sa msala na Moussaka occupé ote okotikete. Bon nga nazo kipe. Ozo kipe ko? Parce que ngana ote Hollanda yo, opesi même obi que non aza papa. Azne so lo ba siko azo parola ba pembe na azo parola ba noir na mandefu azo kata mandefu pour na batela âge na ye. Mais oui ezala nango pe ba super glue ana mso batekela batu ba yobombo ana so yombo abengani nga parola ngote na kasi ezala bato ba ezala pona bato yo que soki ya pembe zo gêner opakolaka so mundela salaka ngo pe avec raison. Na minute oza na kati ya kitambo Moussaka pe aza mwana penza ya kitambo donc ye penza pe ya kitambo ya kala siko makambo nyonso nde se passé bino na bino bana mabele moko siko makambo nde za ko se passé est-ce que au monde a été d'autre part pe bandeko na e ça bango bien te ba mona petit moko boye au manka vie na biso nazo manqué te d'avance ko tundenga zana mwana musicien ngamoko na bi manager na mikolo na bige ya lingi mwana ete azo combattre mwana mais ngamoko na bi manager ya mwana na ya musicien ngamoko na manager do kalate petit na blanc na kalate ozo bima kalate monde entier zo eba siko wana poanini yeta peut-être ya boy ayebi ba réalité ça na kata monde de musique ayebi ba réalité les kakuna aboy mwana na mais yosko on encourager les mal mwana yo au manager ozo mona te kino keno lukaka problème mwana mineur te mwana majeur mwana a besoin et bana mwana a besoin ça la succès mwana papa peut bloquer pe via mwana te donc ngai pe tant que papa na ye parce que bana Moussaka bana ti bana Moussaka ngai tant que papa na ye ngamoko nazo manager mwana bana na yo baloka bana Moussaka entre temps obi Moussaka za papa mais oui mais za papa oh
Vraiment, vraiment, na moni sobi Wabex mafunga vraiment ngwandi, hein? Vraiment, ya yo ngwana. Et si ko zali, pourquoi pas Germaine, ya a Germaine Lusakweno, babi maneno, mon vieux. Ya yo ngwana pe si ko zali, tozongi siko. Babi tozana day. Congo tozana day, tozana deux problèmes à day ko elbiso. Moko eza ya vie na biso moni production. Ouais, Wenge musique secrétaire général, il y a Wenge musique à maison mère. Deuxième day, tu as un problème, il y a maman na biso Olang Yosh Aouté Kokufa, Autolanda mobile naï. Si koyo étant que Ken pian étant que mon pandisango. Batu bazo landa on a minutes oh. Nalanda kyo ozolo bazo ko akise batu o bakende liboso ko za image na et pas ya famille harmonie production. Ken yo po kenda kyo kende ko za image na sima. Sro yebisa biso par là. Ken pianana wenge musique à maison mère et bela ranan penzate. Siko ok kuno ke kozwa iba image o lobby o nyonso sengela ekoloba. Pourquoi o nyonso tozolinga o salon o emballé nino o mema ba fan o bazolanda biso wapi? Bon, premièrement na ve moni bazavie na ngai. Ngana osola na ve moni bito sala ba traiter ve moni ba kabelanga ba bonga bien sanga na bureau wana yozana no na théâtre pas mutu. Donc il koluka te okota makambo yo non na ndaku kutu kona banzelo te na otanga yango na lobi koluka te okota makambo yo yebite nga na osala pona maison mère te na osala pona relation o nga zalaka nango na vie monibi yozo lukokota makambo etali yo te ba ya bengo tel pambati na koti makambo te naza Ken piana toyebani oyebi ke non naza bien éduqué na uta na famille moko ya bien oyebi bien ke na ko ko dévier te na ko masopendeni oyebi bien nga nazo ba par rapport l'air yo yaki ba question non toujours oyo zai ko poser zaki kake oh soki bomoni bato bazo ya ko luka balo ba mabe pona wera bato bazo nga balo ba mabe pona maison mère pona boy pourquoi Sko yozo telemela makambo nga na telemela bato. Ponga lobi o nyosa ko ya. Ko telemela wenge muzika maison mère na matanga ya ve monibi. Na senga ki famille babenga na bato wana nyoso. Comment boko ya ko tia des autres de place des autres des athées. Tina matanga tokendo luka bezi tina matanga. Président monibi ba passer vie na maboko ya président wera. Sko bino lelo bolingi bo diviser famille na wenge muzika maison mère. Pe ozo encourager yango ozo encourager. C'est que vous avez mobile na omoko musicien oyo atie bino wana o batami popo kendo koseme ba désordre peut-être ozape mwana mwasi peut-être eza na mutu mo azo finotolo yango azo tinda osa biloko wana non boza la claire nazo ebisa yo Ken piana jamais oyebi éducation na za nango jamais na ko linganga na ya toujours musala na ya musala non ngana ye musala non yo ndoko mo déborder ngana ya musala donc juste na sali musala oui mais oui ah mais oui mais la place à musala tenga na ya musala ngana za ko loba na yo parce que l'air yo ke liboso sala musala et si yo kiei mais l'air yo ye oyemba na moko bandi obandai mama ko alerter oyebi yo mto alerter bat oya ko loba mabe pona wera oya ko ya awa boyebe pourquoi o sala mission normale obimo kiei oyemba moko ka ke non oya ko loba mabe pona wera o boye pona nini nga tonyo yo za vierge na tunyo bongo to kende okima okomo poser nga question te Zuma ndeba maboko ba musiciens bazo saka na bino siko. Ah c'est que wana comment confondre bac. Mais yo posa parmi bato bozana kacha click ni. Dabino bolingi kaka matanga wana réputation président weza la ya obeba. Objectif na bino yango wana. Nanya olinga ke président Ramamba président wera soki président wera réputation na ya kobeba poani. Parce que réputation na ya kobeba biso nde to yambara bango. Soki aza mal réputé est-ce que ngana ozana tant ko luka na ko ta maison mais on a tia mutu moko na mission moko micro na ozana tant na te po ni réputation na bango nyonso eza ya obeba. Biso to kozala toujours na posa ke non makambu ezala bien réputation na bango ezala bien bazala bien réputé po biso peto musana biso kende bien. Ba question na yo za ba question tribalisme. Yani. Olingi ka ko loba trop oyo ka trop te olingi ko loba trop. Donc musala ngo façon bo bebisela ngo pena yango vraiment. Yo mona mutalibo c'est que so musala so ba ke façon ba bebisela yo mo mutalibo so. Donc ngai nazo sala liti na ngai po ba le laver monibi na kimia ba mbriema ba desodo ba journaliste ba tia wana ezalate. Ale bobando tele melangai muto nazana ba idée ya bien boy. Parce que bino bobimisa ba idée na bino kasi. Bobimisa kasi ba idée na bino malamu o eleki ba idée o eleki ba démarche nga na osala.
Ok, Ken Piana azana ba démarche, azana ba démarche ou azo sala pona matanga donc torosuka ti toko mana suka Ken Piana a repesa biso ba démarche oyo ye azo sala ba fano bola na minute bozila boza programme ya bien et pas Ken Piana. To le bilasko matanga msuto zana ngo ya mama na biso mama Olang. Matanga nani? Ya mama Olang. Oh. Wana yoko tu nanga question na te parce que naoki papa Olang ya kufaki naoki su mama Olang ya kufaki nayoki susu Glory Olang susu soki Glory Olang susu naoka ba rimer nazoka nete ba Olang ya ba ezani non Glory Olang aza concert na yo ce qui problème ko eli Olang oyeba bato ba singa ba kombo ya famille Olang nyonso sili boye kene esa soma Glory aza na ya. Si vous posez une question. Eza nango yondo elinga information yondo elinga question. Yala bi Glory ya zana po na ebi makambo ngo na maîtriser ngo bien te. Yo lobi papa Olang akendaki après maman Olang akei. Ngasiko batu babenga ke ba Olang nyonso ba osila. Yala bi me Glory ya zana Siko komo boma batu. Te eza information ka ndete oyo ka ke ba Olang basili yana bi yana mitu na me Glory po na mona pe Glory te. Ya zana On repose une question. Tu as na plateau. Na plateau na yo. Mon vieux est là. On repose une question. Non répondre yo. Glory Olang a confité aza en vie. Glory Olang aza concert na yo. O pe ba te belé aza na ba fan belé ba te belé o balanda ka libanda mboka. Ce qui problème est là que yo mutali boso on ngaro yo ba ozanga na problème na Olang. Aza ne na ba fan te. O ba tu ba mitu na soki aza obi azate. Ndo sanga ya aza na ba fan. Ba fan ba ba mutu na bango ki azali ba na précision. Mais ba na précision te se kaza na ba fan te. Guylaine a sala, mon vieux, vraiment. En tout cas, ma Ken Piana zolo banabi qu'est-ce que oza ya ko sepela parce que le baiki on a fanatique ya Ken Piana makasi. J'ai une appende qui babi vrai chéri. Est-ce que oza ya ko sepela? Matanga mama Olang eza ana kitambo na sima. Ah déjà petit tout. Mama Olang azalaka mosala nzambe pasteur. Anga siko ba pasteur balinga na bango ngate bakota nga na ba bureau te. Ngai matanga nde ya ba musicien la ça va na kei. Mama mbune ya ba musicien la ça va nga ba pasteur, ba mama pasteur na s'intéresse na ba tata matanga tanini. Na boya na nga ba problème. Oboya problème oboya ba pasteur yo ozwa osala na chaîne moko ya pasteur mo ya king a umela kuna. So oboya ba pasteur kaka moko azalaka social na bato ezaka Denis Lesi esili. Kaka ye Denis Lesi esili yenda ezaka social. Yenda yaka pe ba concert ba musicien yenda yaka ko assister biso na ba problème bongo yo kanisa pa pasteur Denis Lesi nani susu to lo basiko le pasteur nyonso bana kini yo ndimaka pasteur Denis Lesi pas travailler pas mais pasteur Denis Lesi ye wana nde muta social ye wana passa même parcours na Jésus bakangaka et pasteur Denis Lesi pe bakangaka e donc muta sala parcours qui te connaître Jésus c'est pasteur Denis Lesi. Ngas na so problème est pasteur Denis Lesi. Ah. Wana na sombi nde likambo. Nasina loba makambo ba pasteur botu na kanga ite na boy na nga ba problème. Bakenda okangisa batu mingi na ba parquet Gombe kuna na boy na nga ba problème. So do kota ba parquet mingi so na minso lingi sute otiki no minduki po mona lokwa so na Amerika na kota boy na kota sous parquet. Non, ils appellent problème te. Nelson Mandela salaka 25 ans de prison. Yo a moi soda, yo bangati yo moi soda. Nelson Mandela salaka 25 ans de prison maman. Vraiment to komi ko chité to komo kena biso penda na suka Ken Piana na moni lelo pe ba Japon beta mi aso to telemati. To kote ma vie nanga. C'est pour ça. Et tout telemati. Japon mon na ta mono beti ba Japon ba. Bilamba o ezate o ebisanga to tele. Mais ça bilamba soni ba musicien de balata ka boy. Skonga na lati boye kaka tika na lata ba bilamba pe mikolo ezate na bibo. Na lata ka ata biloko ya ba musicien na lata kaka. Po bilamba ezate sko na sana na lata ka bilata la tata ba musicien na lata. Siko ba musicien de balata bilamba soni. Do ba musicien babata soni balata bilamba. Bango baza batu ya ba spectacle ngana muta spectacle te mais soko mo na lati boye choix ezate fona lata kaka. Po bilamba ezate tika na lata kaka ndena. Ko lata kaka to telema ka vient en store telema. Problème oyo yozo lukana Blanchard Moussaka oaza vie na biso ozo banga amina o pacho RFT po pacho akoma mutu na bango akoma ko lobya makambo etali wenge BCBG so ozo banga te que non rancune sous entre na pacho RFI bon nga pacho ata koti makambo nga ta finga 1000 fois lobelanga elo hotel
batoto bayabi Patcho refuse un aventurier. Oh. Aza moto azoluka poto na BCBG bapesi ye ba danse ya binaka. Ba fisi abi poto même au Canada, il faut obinaka na chaque émission, o comme danseur ko le quand même ba danseur à mouvement. Parce que hier a fini 1000 émissions bato ba comprendre wana ça c'est un aventurier. Ba Holanda bango ete. Siko wana olo baboye po Patcho refile ro yoka aya finga o. Yango na olo ba ni chaud ni froid, pour na Patcho ni chaud ni froid. Ozo comprendre te que na clair na yo. Eh boka bona mabe, bokom lo ba misien. misien. Ba ni te Patcho za mutu nanga mais soki akoti makamba mosaka là yo sakana na moto likola moto. Babi Ken Piana il faut retirer à s'exprimer vraiment na tika na tika pena micro o pesa message na yo na bat bazolanda o ba fan na yo baze belé na minso bazolanda yo o ba pe mot de la fin na yo. Na pesi papa chéri bambote webika nga komisa na papa chéri azavie nanga. Donc il n'a pas manqué papa chéri te pona mosaka. Mais mosaka ndazotengama il faut na corriger, obligé. Donc n'a pas si fait na Jimmy Bela bambote ve Luzo Mbata Angel Muswahili Makizembe Papi Kelly ve na Rife Kisombe. Donc il n'a pas si vraiment Del Joro Bagou Danger Nathalie Neymar Christina Kwamvuvu Célestine VIP. Donc batunyo surtout balande biso. Merci na yo, merci na boss Junior Mawete, boss Junior Mawete. Merci na yo. Ok, merci Pena Ken Piana ndongo yambaki biso babi boze belé na minso boze ya ko sepela vraiment na pesi no mbote bingi vraiment eska bozami bino nyonso bozola nanga na moment oyo on ezaki Laetitia Meta immortel na comme nanga na suka na bosanité équipe technique nanga mobimba mutazaki na sima ya caméra lelo tozaki na Junior Mowabu. Nazaki na sima penze ya bilili, pourquoi pas à notre cordon Junior Mowabu sous na zongi sunaye kuna na quel sous na monument superviseur babi l'aide du chef Papi le Congo, le big boss maître John Moté, ma mère Micha babi moi c'est boss Aza boss vraiment en tout cas le on a ben bord abattu belé te ba open na bazoki occasion bazoki chance ya rozoma banga vraiment na suki awa to kutana na prochaine numéro.